Mbote bandeko nangai banso, il y a RDC en particulier, au bazar partout dans le monde entier. Sans oublier les citoyens du monde, on se comportera très bien. Donc, bon anniversaire, on va fêter anniversaire na bango lelo, on va tiki biso paix à leurs âmes, on va mité mamabe, le voilà muchopi à Rwanda, que leur âme se repose en paix. Bah kende libé là quoi. Esprit na bango en contact na biso ma vivante. Voilà. Mais bon, lelo toza le 30 janvier 2024. Nazongi le sous pour place oyo jeudi le 25 janvier na sala ki ba image moko boye fallait na poster yango donc na tiango na ba réseaux sociaux na check yango te parce que santé zaki malamu te. Bon lelo ça va quand même on a lobby là aussi ça ali comme ba image on a ko tiango soki na silisi oyo ya lelo mardi le 30 janvier 2024. Là, déjà que Ngaï Nazali prophète. Je ne suis pas un prophète, mais un révisionniste, des fois visionnaire. Donc, victoire à Égypte, les mecs ont gagné la mission. Il fallait à la paix, mais peu importe l'essentiel, tu as gagné qui. Merci à Léopard. Au Léopard, les hommes comme un parti politique et unir Bisso. Tous les peuples congolais. Merci mingi na ba congolais à Brazzaville qui va appuyer RDC. Merci na ba ivoirien qui va appuyer RDC. So to kutani et aux alaka derby. C'est tout ba congolais à Brazzaville ni ba toujours qui va surveiller fleuve et ça aucun indépendant qui toko pour dimanche et ça journée ba diaspora. Alors là ça na sengo mingi ko remercier Andy Iris yé na Darel Moya. Sir, bazo kende déjà Brazza pour dimanche, c'est la diaspora. On est surveiller fleuve. Voilà. Et ça, c'est au Congolais, moi, à Brazza, Boudé, Bisso, tout Marocain, moi, Marocain, moi, Boudé, Bisso, neto, il n'a pas Congolais, Nyonso, à Brazza, ou bientôt, il n'a pas Marocain, Nyonso. Fille, moi, Congolaise, à Brazza, à Outikolo Balikambango, dans ce pays, on a remercié, vraiment, la idée, on a tout positif à Makambo, et total, là, idée où ils ont malamu en majorité. Bon voilà, nous sommes ici pour nous makani lelo pour nous lobake. Bokoko ezali nécessaire na balé. Ba mindere ba colonisaka ba mboka na biso ya Afrique. Ba zaka biso ba koko na biso ke. Non, bona ndaka ba bisala sala ya ba ko ya bino ba africain na ba koko na bino te parce que wana ezaki ndoki. Or, so tali neti kenkina j'étais on a basala kinini et c'est ça malaria ou paludisme so tali makambu ya covid uti ko lekawa biso ba africain mingi surtout Afrique centrale to beta nyango dada pona nini système de biso ya kokota kaka o ba yeka soki na Kyoto soki kula soki ya emola ezaka soko koti na kati wana ba tie ba nzete belé ba écorce belé na matiti ya ba mang belé boye so koti ba tie couverture et puis ça va fièvre donc covid wana to beta yango dada pona maila ba koko na biso boye be pa na biso ezalaka so moto azana azo roter o ba binga kitsikidi so zo roter ba zo kanini au kataka ma papier moko muke o tina front o mona pe kitsikidi yango sili. Donc, babindel bazoma ele mingi ya osala ba médicament à partir ya banzete oyo bakongo na biso bazala kosala. Bala peta mbola kape na bokoko bino kutu botala banzombo le soir boyebi expérience makambo wana. Vita Club. C'est ba obeta Coupe d'Afrique des Nations et Coupe d'Afrique des clubs avant 75 avant 1975 ba ina obeta na Ouest Afrique. Ba tia bango mama tusu. Et bataki bango machacha ba jouer la vite ba komi ko kwanza arbitre n'avait rien à faire hein ba polaka donc biso pe championnat oyo ya Coupe d'Afrique des Nations de Sinité to
tokozoma ele ya bokoko na biso tokosangisa mpo tobeta baéquipe mosusu parce que football ezalaka technique ndenge nini kokanga joueur ndenge nini kodéfendre camp na bino ndenge nini koattaque camp adverse mais bokoko ezalaka na kati mo anecdote baye bazalaki na ngai na avant 1990 na sous-région ya Ituri na Bunia tozalaki kobeta bale na Kilomoto tobeta match na 3h du matin tokepe na ti na terrain sur 22 joueurs bakamboli biso 11 mosusu basali yango neti équipe na biso équipe A 11 mosusu eza équipe adverse équipe mo euta 40 km tobeta match na butu wana première na deuxième mi-temps match esuka 3-1 premier mi-temps 1-1 tipo wana azosala biloko azobenga na bantaba na ye azoloba bato wana ya baterrain adverse nde bayaki azobenga na bango na butu wana le lendemain équipe B na biso ebeti na équipe B ya mboka wana match ekenda premier mi-temps 1-1 deuxième mi-temps match esuka 3-1 équipe A na biso ekoti contre équipe A ya mboka wana premier mi-temps 1-1 match esuki 3-1 donc wana mpe namona bokoko expérience ya bokoko ya bale bona na makambo te ke oh non wana kindoki ce n'est pas de la sorcellerie eza ba technique ya bale elobi nango bafrançais awa bato neti bagires bakweyaka na makambo wana chaussette na ye alataka yango wana kaka ozoma bafernandez bakweyaka na makambo wana donc lokola tobeta coupe d'Afrique des nations nalobi na répéta yango Chancel Mbemba benga mingi nyema akosala akopesa yo basolution ndenge nini tokontinue coupe d'Afrique des nations oyo mpona lesili te vous comprenez. Donc voilà ce que je voulais dire. Dieu, nous croyons à Dieu. Biso kutuko, le peuple africain, nous croyons à Dieu. Dieu est naturel chez nous. Si on t'a dit que tu as maka. Avant mon ça, ba minou, ba misou, ba voix, donc ba sou qui est déjà. Mais à l'air dit comme ça, mon monde a été, mais mouton zo kola, mon monde a pu mouton zo poussa, a poussa na, a colpé mon colo. On les a mystère yanzabe. Sur Tali, Baoba, ils ont la grade de mon bouquet, mais t'es en bas dans mon bouquet. Talent c'était mon aide. Voilà l'écriture de Dieu. Ma commis yanzabe yangwana, oh ils ont, ok, mouton soit Tali habité. Ça, c'est la preuve de l'existence divine. Mais oh, bah, tu m'as commis. Hein? Par exemple, il y a des choses vraies. La Palestine existe. Les pharaons, ils ont existé. La pyramide des Ali. Mais Kolobake, jardin d'Éden des Arabes au Moyen-Orient, il y a un monde pas qui premier être humain, non. C'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Mon va salir dans l'Afrique. On les a ba erreur. So tali histoire mususu Adam et Ève. Baboti Caïn et Abel. Basali sacrifice et pas un colo. Baboya Caïn. Caïn salaka dina bomaka ndekona Abel. Babengani akina mboka mususu bakoma kuna na livre wana que la Bible que Caïn tanga kende na mboka mususu kuna abalaki nani or babotaka bango bibale so mboka kufi donc mususu automatiquement face à l'inceste abalaka ka sœur na pour va se multiplier et bango bakoma akena mboka mususu kuna bali donc on les a ba mythe ba passeur congolais faut lakisaka peuple congolais tout ça dans le monde internet le faut lakisaka bango o les a mythe o les dans la réalité. Adam et lui, homme, Ève et lui, moi aussi. Il y a beaucoup de choses dans la Bible où ils ont raté, ils sont dans la Bible. Dieu existe à ça, un miracle. Mais oh, ils ont divisé les mer rouge en deux bouées. Ils ont un mythe. Donc voilà. Donc, Balé, accompagné à Naboko qu'on a mis ça.
babiso oyo soko tuli aide suma kutana mutu moko zo ibseme Magela wana boyo mona abota ma prématuré mama la bango abota kana bilanga azo makasa moko afinika Magellan ba belge ba kamwa ba médecin belge ba kamwa ndenge nini maman aboti prématuré mais moi na wana memi eti na hôpital à vivre ba makasa wana et préserver mwana est-il que ba makasa wana produit wana ba koma ko utiliser ngo lelo pour nous ça ba médicament mususu ou préservanga vie ya ba prématuré. Et quand ils me voient là, on dirait pas prématuré. Hein. Ça, c'est une histoire vraie. Tu vois. Donc, mon corps qu'on a vu sur les alliés, très nécessaire. Tu vois, on voit qu'il y a un côté. Sur les Indiens, les Chinois, les Coréens, les Japonais, les respectants, beaucoup qu'on a beaucoup. Et pourquoi pas nous? Comme il y a mon séquence, comme il y a bénédiction, tu gagnes la Coupe d'Afrique des Nations. Bako sa hote olongola kombo na wana ya moseka pozo kombo ya batabita oyebite azalaki nani koko na nani ona bata Moyen-Orient zana kombo ya moseka za bénédiction oza victoire voilà na beta c'était ma casse na likambo wana que nous devons respecter ba makambo ya mokoko na biso o mobutu asalaka authenticité il avait raison donc Chancel Bemba benga migeniema pour ayebisa yo ndenge nini tokobeta baekipe mosusu oyo etikali pepele voilà bona te na opportunité wana te nsima boya oregrete pour rien lelele oya soki osala likambo ya Fayulu ke Faci abengisi ye batala match bato mosusu bazobude bale eza eloko ya parti politique te soki Faci abetaka gauche soki nani Fayulu aza gaucher, Faci aza gardien. Sur un bégué étant que grand frère, grand Yann Martin, bégué mon bégué gaé, battre la match. C'est l'unité, le léopard, c'est l'unité. Léopard est une unité à payer qui pourra parti politique. Voilà. Comme le Bayangouana a insisté, Bigui, Coupe d'Afrique des Nations. Merci à Léopard, il m'a sangisi miso. Au biso de souffrira les lois, parce que les pays, la guerre dans l'Est, et ça la biso passe mingi. Mais Léopard, maintenant, est sangisi miso nyonso. Donc, Serre Naga Deti Mavanga, moi, je suis Scotty Mavanga, commissaire des zones Yadjili. Serre, il y a Gitel Pito, moi, c'est Féroce Pito. Bon partager émission ya Yana Bino bilo webi to banga na bino na tango peza ya pasi to tika na kate et on aura toujours reconnaissant na bino. Voilà. Bon courage à Sozino na Italie. Courage Sozino. Bon courage na Patrick Lorenzini na Kinshasa, Claude Mbeka na États-Unis, Serge Ndamou na Canada, na Toronto na Bosa na Kayote. Voilà. Ma belle-sœur, c'est Mégilina. Prochainement, on sera à l'émission Moroboé sur les 3 femmes les plus fidèles. Il y a RDC, peut-être par le monde de Grosala. Ozo kaki mbanda zobekisa bana ya mbanda. Bana ya mbanda zobekisa na diaspora. Eza rare, moi ça na motema ya ndegwana. Dans la makambo on a raconté et puis ça ba leçon surtout dans ma femme congolaise. Bouti au soina, bouti au sala ba bêtise dans les réseaux sociaux. Fille moi les gars pas ya bigenie malobi non. Ba maman ba parents bazanga okosa biso. Moi ça go kanga motema pendant 10 ans te azela mobali na ye. Yo soko kokanga na kanga motema te, poza no joto moto. Nous nos mamans elles ont fait ça et actuellement il y a des filles ou des femmes qui le font. Bon, il y a un témoignage. La prochaine émission. Bonne chance dans Léopard. Je vais répéter, je ne suis pas un prophète. Mais un révisionniste des fois visionnaire. À la prochaine occasion. Bokata Tebolanda, Botala émission on a Salaki le jeudi 25 janvier pour les Lotosa, le mardi 30 janvier. Bonne chance dans Côte d'Ivoire.
nos amis congolais de Brazza, nos amis de l'Angola, nous vous aimons beaucoup et surtout les Ivoiriens, on est ensemble. Tout continuer, tout à l'heure, le Ghana, les gars qui a répété les sous-sous, le jeudi 25 janvier, car dit-on que la répétition est la mère de la science. À toutes. Banga Banso, na République démocratique du Congo, na Congo Brazzaville, na Angola, na Côte d'Ivoire, na Maroc, na France, Belgique, Allemagne, sans oublier le Canada et les États-Unis. Les Brésiliens, les Montréal, la Australie. Wabino comme d'hab, Kouloutou Magellan. Ouais, santé pendant pour le moment, ils ont colongo quoi. Bon, le Wabina a commis le 31, et Nazara a souhaité bonne année 2024. Vraiment, Ezali et Sengo Yamingi, Yakomona na lisusu. Oh, mona mwa mikolo uchikoleka. Heureusement que Nyengaton, utai usana yawa biloko kuna byango. Merci na baeba so balandaki. Lelo na bon nazana Paris awawa. Dans le Panama, voilà, pour Eiffel. On a des touristes na kati ya bateau mouche. Là autant na bango. On a visibilité à Panama. Visibilité à Panama. Je suis dans Paris. Paris libéré. Le Balango de Gaulle. Voilà. Donc, lelo na epo na makambu ya Léopard. Merci mingi na ba Léopard na niveau ba komi lelo. Après 3 matchs ba uti ko beta, même si ba sali ba nil. Pour le moment, pays na biso toujours vivre makambu ya passe ya trop. Bitumba na côté à est. Bitumba côté à Bandundu. La insécurité dans le pays. Pas toujours ba sepeli na ma ponami. Pas toujours ba sepelité. Mais Léopard est comme ça la biso union. Léopard est Kaboli parti politique te, Kaboli religion te, Kaboli langue te biso nyonso bomoko. Merci na Léopard. Tika ete bomoko wana ezwa biso dans tous les domaines. Ça, c'est notre souhait. Tout le monde a dit match à Léopard contre Maroc. Mandungu Zalaki. Mais le bina congolais moko ya Brazza na monaki mikolo yo. Alobi exact soki un individu. Moi particularité moko boye singleton moko boye. A déconner. Nde yango nga funa linga ba Congolais na yina ba Congolais nyonso ya RDC. C'est peut-être une idée à Serwana. Les autres sont moi marocains, moi déconner de tout yina ba marocains nyonso. Non. Tout ça bien ba ndeko ba à l'aise avec les marocaines et te mettre Gims. Na RDC na Maroc azalaka bien. Souhaitons que positivité ezalaka. Moutaz à l'arabe, moutaz à l'européen, moutaz à l'américain. Nous sommes avec Kela Mouya Mokili. Nous sommes avec passager. Voilà un dénominateur commun. Donc, toujours on a Katia Massano, Maroc, parce que là, la RDC. Deuxième mi-temps, Maroc a cohabité. Mais, si on a toujours ici film, Simana 74. Tango Zaïre, Congo, Zaïre, RDC, Zaïre à Mobutu. Il y a Tatabo Moko, Ekolobo Moko, Mokondibo Moko. Zaïre à Tata Mobutu, wana, tant que tu as la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. La première mi-temps, on a mené 2-0. La deuxième mi-temps, tu as bêti Mingete Misato. Tu sais que les joueurs net Mandaï Mutumbula. Oyoti lelo record na un nombre de buts marqués pendant la compétition à Cannes. Nous avons marqué un nombre de buts, il a été 9.
Donc, record, on les a pour Nabiso, Congolais. Nous avions des joueurs tels que Kembo, Kakoko, Kidumu, Mana, Lobilo, Kazadi, Bwanga, Mwepu, Mukombo, Kibonge, Tumbapous et tant d'autres. Sans oublier Riki Mafuba. Les joueurs qui continuent à terrain, posant un espoir. Et nous avons fait un bombo. Bouclé à Ben Vengatani, le véritable Kramoche. Donc, nous avons fait un peu de longa. Dès que nous sommes au Maroc, ceux qui ont les joueurs qui sont allés au Bazar, qui ont consolé les anciens léopards. Ils ont un secret. Comment va dire bout? Vous avez vu vendredi, la maison haute couture, couture dames et hommes, Vital Assoumani, rue Kitona, numéro 66 dans la commune de la Gombe, croisement Kitona, avenue Corneille Béa. Basi mibali haute couture et na Kinshasa et comme la République démocratique du Congo ndenge kimbanga lobaki ba nanga ba okende mayele ba ozomayele ba oyana yango. Voilà une seule adresse chez Vital Assoumani. Yango maman azona zala kitoko ndenge na pona ni première dame pe kitoko wa na monenge orchestre viva la musique abeta ki mukolo na télévision balati kitoko oui ba mindele ba pesa biso merci. Apesa na mbwa tolobaka yango wana tozongi sikoyo na ndenge na biso haute couture et pas na biso moko ya biso moko chez Vital Assoumani Prezio tozela yo direction moko chez Vital Assoumani nga nazanga te bongo yo la dame dame des médias nunukanga otikali sima kia adresse zabe moko chez Vital Assoumani mobali mwasi prix Togo la kaka boleka chez biso bo sepela adresse obe moko. Voilà soki ba joueur na biso ba solaki na ba ciel léopard leti ba Kembo bangai ba yebisa bango ndeni tobetaka bandibu. Voilà donc c'est que ngo moyen na révélant a ezate o ba yebi ebele bo yebi yango te mais so bo occasion bosolo ina Nambemba abenga Migeniema ndayebisa ngo Migeniema aluka numéro ya Migeniema abengi Migeniema akoyebisa ye secret wana ndeni tokobeta Egypte pepele pe toleki. Voilà donc eza nango technique moko moke po match ezaka match po technique mais bosana te. Faut que le côté faiblesse et adversaire atambolaka wapi bango ya bandi otobete bango pepele soki boyokeli ngai ndenge na bino akoyebisa yango Migeniema José Profa Kisimbi Washington grand pays soki boza na contact na Mbemba boyebisa ye abenga Migeniema akoyebisa ye secret wana oyo nga nayebisi Migeniema. Voilà nasepeli ya tro lisusu na ndenge léopard asangisi biso na osouhaite Fachi basangana pe na Fayulu batala match ensemble po côté léopard eza nango bakambo ba parti politique te. Oui na webisa petit frère Vuvu ye nalandaka émission moko na vérité de tout côté azo boudé ke Fachi abeta bale na oyebisa yo Vuvu na bato aeside oyo babudaka oyo bakanisaka ke Fayulu kaka yebobeta dada na gauche Fachi ponaka age azalaki elelo to age epusani biso azalaki grand gardien ntango nga na ofanda na Gombe biso tofanda
à partir à côté Mama et Moti, côté Boulevard. Ti côté Renapec. Équipe de M. qui en Wana, tout au côté Wana. Nous avions des joueurs tels que Chuchu Assoumani, Vital Assoumani, Gabi Chabani, Babouebou, Bango Jos, Bamou Konkole. Tu as une équipe Moko, tu as contre Bafachi. Voilà, Bafachi va faire à côté 24 novembre. Côté de Bango, tu as un terrain. Il y a Renapec, il y a Fatima, terrain Moïsagina Sima, Isti. Fatia Zagi ma casse na ma penalty, on est à vérité. Et bien, il y a ma mère Zagi ma casse na penalty. So to beti match wana te to ko beta côté na bango siko kota Sedi kuna kota Marsaviko. To beta pe na terrain mo kuna. Donc ce que le ministre du sport alors que Fatia beta ki bale, biso to ça va témoin. C'est une vérité. Donc il n'y a rien à dire. Voilà. Balé Sangisa Biso, tout ça, Liboke Moko. Donc, dès que nous avons le bas, quand on va les caca, on a une anecdote. Moi, j'avais 14 ans. J'étais là, vite. Ils ont mis la Coupe d'Afrique de club. Bazaki logé dans un motel Fikine. Le seul jeune garçon qui a côté dans motel Fikine, qui a hôtel à jour à vite, va permettre. Viens Kengedei, Aza en Paris, il y a Zalagi Torobinga sec, donc secrétaire abrégé sec. Azalagi représentant, il y a Fezafa, auprès, il y a Vita Club. Bacha, ba démarche, il y a Mikanda, Makambouébélé, l'approvisionnement, ils ont hôtel à y, le voyage. Donc, viens voir témoigner, nous avons parmi les joueurs, nous avons vu Mayanga, Ngasebe, Kembo, Ndaye, Tubilandu, Lobilo, Pombi, Mavuba, Ngamo, nous avons vu Mukengamo Kaka. Dans le côté de l'hôtel, il faut faire des mots francs. Si vous faites des mots francs, vous pouvez faire l'entraînement, vous pouvez faire commission, non, commission Foreman Ali, commission Ali Foreman, voilà, commission Ali Foreman, puis ça Milaï. Au côté de la mission, na Mama Emo, la Thérèse, Mama Emo, na passé l'entraînement sur le site ici, wana, tout zongi na motel Fiki, na la Kena nga parlé. Je me suis moi, tout entraînement à Athénée de la Gombe. J'avais 14 ans. Je viens de m'envoyer mon frère Ebi. Donc, expérience à Balé, na Ebi Ango. Na profiter moi entre parenthèses bateau babinga ba moseka bazala ka fier na ba kombo na bango po ezaki période to gagner la Coupe d'Afrique des Nations na Égypte ba mndele ba yaki na ba lokuta o ba kombo na biso bato longola ba kombo na biso to soka ya bango wa ezaki ba lokuta moseka eza bénédiction ba vérité le loto e bien et en plus na koyebisa bato mosusu que ngana âge ya 21 ans na utaka na sous-région ya Ituri na commune de Djougou sika bitumbe comme ya trop na kendaka internat kuna alors la grande vacances na Kinshasa na profiter ko suma ba œuvre d'art na Ituri na ye nango Chombe Mutu aza témoin yazaka na Belgique asakenda kotika nga na intercontinental na exposaka ba œuvre d'art j'avais 21 ans. En 81, l'exposé ma œuvre d'art dans l'hôtel intercontinental. P, dans l'hôtel du fleuve, dans le WTC, World Trade Center, CCIZ, où tout n'a 8 euros, et l'eau n'a zone à 0. Voilà.
na 21 ans na exposa ba œuvre d'art na hôtel intercontinental P na hôtel du fleuve anciennement appelé CCIZ. Donc bato baluka débat na biso. Alors so na ma age na ozalaki na bwende koyoka na osonité nga donc eza CV na nga eza makasi to babwende menteur oyo bayaka bakosa o biso batribi na biso batangela nga batribi ya lukuta botika bapetite na bino wana na des pères et des mères nés à Kinshasa, grandi dans la République démocratique grandi au Zaïre, actuellement République démocratique du Congo. Na tambola ba province ebele ba oto tanga na bango ba oto kola na bango ba yebi. L'avocat de tous les banyanga du monde, tout la modongo dia fra ko faire yebi yango. Vous comprenez? Tuni ba abachiri ba yebi yango. Ya na Fatou, mon papa Ntoumi. 100% l'avocat de tous les banyanga du monde, y compris les batétés là. Passe à Lumumba, ça passe na biso nyonso. Faut tous en reconnaissant ba héros na biso, ba bunda po ba kufa po na mboka na biso. Ba kufa po na ba Israël, ya kufa po na mboka na biso. Vous avez fier na ba héros na biso. O ba bundili ya Congo ba boma bango ebele. Voilà ba membre de famille na ngai. Fier de contre les ennemis de notre République. Voilà. Donc chancel même abobenga mi gagner ma c'est bino secret wana. Bonis tout l'image à vie du public. Il y a un partenaire Nabiso Didier Masuki, ou bien le Mandefa Pembe, tout à la conflit de Brazza, il y a aussi la garde Naena, fleuve, en tout cas. Et Brazza, mes positions. Vraiment, on a évité, la fin de la quoi. La fin de la compliqué. Oui, équipe. Vraiment félicitations. Et puis Hermo, salami moins bien. Faut que le bilan vraiment félicitations. Na RDC ballon et boli match y mon makasi. Match y vraiment makasi. Et match bandi dimanche et si le lundi. Donc on a tout et puis jour na garde na ebega isa ya suka lelo. Mais ça continue pour lelo vraiment on a boutou donc compliqué. Mais moi je m'adresse à la CAF. La CAF, on a piraté l'Égypte. Vous dites que l'Égypte, on a monnaie, l'Égypte a pirate. Donc voilà moi extrait à TikTok, il y a Kofi de Brazza, il y a aussi surveillé fleuve. Dimanche passé, lundi, alors on est dans le Bandeli. Dimanche, Andy Iris a osé à Brazza. Bangona Darel, moi, pas aux Anabraza, Sir Darel, ma fille aux Anabraza, bah, il y a une seule part, il y a diaspora, il y a diaspora, il y a surveiller le dimanche. Voilà. Ambiance est souki bien. À la prochaine occasion, tu reçois ma femme fidèle. Pour moi, si moi, je ne pas gagner, à l'objet, maman va consacrer biso. Que vous allez sur mission de service pendant 10 mois ou une année ou plus, basi bazako kosa bakanga moté maté. Yeso kaza na mobulu na enzo to moto italien. Ngana on a salué ma femme fidèle ba beta ba 10 ans, ba 20 ans, ba 30 ans. Bon monde record wana. Kala mingité. À plus. La diaspora en marche, votre site préféré, avec des émissions pour tous. Comme à l'école. Marcela. Comme à l'école. Et paf, comme à l'école. Et parli papa, comme à l'école. Star de la musique et de la sape. À la présentation,
le grand analyste à propos de tout et de rien, QM de jeunes, Kouloutou Magellan. La diaspora en marche, c'est pour vous. Veuillez souscrire votre abonnement. La diaspora en marche, avec votre site La Diaspora en marche de Kouloutou Magellan. Diaspora est réellement en marche.